Ya on a une basiko. Bêtise ça, ce modèle le bique na rochao misapi. Na misu. Bon, bah doit barawa bata on a bana bango. Yoka o modèle le bi. J'ai vu Difuni. J'ai vu Difuni. Ce monde a tenu. Il ça moni bata maboma zomi mitakala. Et ça ini. Basi baye. Bat bandaki nana kozela ba benga na téléphone pour sanga ke batango basi baye na otuna question ni. Basi baye. Soki mona tuni yebisa ke batu bana kozela ye azo atuni soki batango basi bakomi na yebi kezali nganga ya batu o balinga ba étouffer modéro babumaka mwinda ya mpoule na mupepete na yebisa ka bango mettre fois ke ngapi naza onzamba lobaki na Abraham so simbiye osimbi ocheko yaluko ochenza me musapinaliso mawa bakosi banani bakosi bato bakosaka te bakosi banani bakosi bato bakosaka te lobango bien bakosi banani lobango na bakosi banani te lobango na ndenge nanu ya maloba ya koyemba te bakosi banani bon tonalité peut-être peut-être tonalité bakosi banani ozomona teke note na ndenge na lobi na ndenge na yemba tonalité na soki nzamba songa na kokoka bakosi banani bakosi banani nazaka na bakosi nazaka na ye discours ke na ndenge mususu nazaka na Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Merci, bonjour chers internautes, bonjour à laquelle vous nous suivez partout dans le monde entier. Cela veut dire que c'est déjà votre mission Vérité en urne, Vérité des urnes plutôt, de Matika Songo et Freddy Akimbe en duo en featuring. Vérité des urnes, et ça, émission où Bozo Sepanango Mikolo, émission où c'est le meilleur de nous, entre nous et Freddy Akimbe, Tozo Laksabino, comment on travaille, comment on donne Kobimisaba vérité et pas artiste, musicien, peintre, styliste, modéliste, comédien, tout sauf personne. Dans cette émission aujourd'hui, on va vous recevoir le président du groupe Académie des Stars, Yamode au Batwabenga Kae Modero. Yamode à lobby bozolo ba fofango ze belek c'est mutako mais ma bassin kana liboko fofango belé bozo peser dans côté dans et puis mikolo tobi que toi idéologie basi bakae mon ambali nanga te basoda siba ya modèle c'est le cause ma be comme kasika. On va les savoir nous tous avec lui. On va parler de président Mundweri aussi, il est malade azana hôpital Yangalema azana salle d'urgence vraiment ba prière na bino quelque chose de tolobaka ba SOS vraiment à tobetela on peut moi c'était mais je suis pas seul dans ce plateau, je suis avec Freddy Akimbe Dolea Botaba chéri, que je dis déjà bonjour à toi Freddy Akimbe. Ouais, Matika Songo, bonjour. Bonjour, pe na ba abonné surtout c'est-à-dire à MK TV et puis na Force TV 243. Déjà aussi bomoni tout un président Modero, l'homme de Foufou, mais to beta ming c'était l'homme des grands Foufou parce que aller à Foufou au moins mingi tout banda déjà. Bonjour président. Ouais, bonjour. Bonjour, Oma. Nous saluer surtout le public à l'Andangaï. Nous avons tous les jours que nous avons pour Bango Bazali. Nous avons fait ça Bango Luzitu au Bango Mérita Kango. Bonjour. Quand on est Mérita Kango, Magolinga Bango Mingi, mais Bango bonjour, on fait ça Bango Foufou, on fait ça Bango Té.
Fufu ezali teni na ngai ya scène naloba eza teni na ngai ya scène teni ya scène nakokabela bango te bakosepela susu te fo nga nde nalataka yango mpo bango basepela olia yango ngo mpe ndenge kaka tomonaka na scène nalia yango nde bomonaka na scène mais na ndako nakokoka te ouais, donc ndenge eza wana eliamaka na baconcentration mosusu soki eza scène personnage oyo aliaka yango akoya alia yango soki naza modero oyo aza responsable nalia bongo te ni na émission moko boye oyo bapia mbongo émission olia modero aliaka na émission te aliaka na scène ya mosala oyo asalaka théâtre. Vraiment, n'habitez ma tisoza na question oyo bakisa place sur na tour na leka. Question ezali soki tobi tozonga mwa moke onde bula fufongo ezala pe idéologie depuis kala po na habita bobimi na système ekeka Lumumba bobimi na système ekolo fufu la fille wana bwanda beba ne to pona badi wana so la mbe kolo na link ko partager takinda. Oui, azali Jibombo azali mais sauf que a évolué sous statika musala oyo azali si domaine et rappeler les sous on se rappeler les sous sérieux wana vraiment au pousse na te wana ni tropicana au pousse na te na ebi na matase na apo firenze o nazo saluer singa biaya obikenga no yebaka ke bana ina basangani donc nga nim na noko ma scénario wana tous les scénarios ils ont écrits par Modero donc par la grâce de Dieu talaka ndenge petit nanga dudu supalo bagabi viona zara ina royaume des cieux de loko yeso la kisio et zalaka motuya voilà loko yeso la kiseza motuya surtout bi déjà ceux qui nzamba la kisi motu loko ba pese loko za iné katina ye mais ça rappelle na motu mo wa Paul Pisa motu mo wa charape motu apui pour abimisa loko za ina kat neti yo ba nani ma ba chaki apui ba ba bisa que Modero za ne loko ngo yara to travailler bo Modero za motu bo faut bimisa loko za non. Je salue Armani Ngoma Poli ya Lumusu ouais yene mtabisa ngalobi ponga depuis 1982 nano répété na commune à Lemba muto abisa biso répétition via sana bon te ma père no lingango penda te no mona ke bata puta théâtre donc abano lingango te bon tara lo nazo ba yeso alaction te me banako benganga kaka nakena na groupe sans souci simbité nakena groupe chic choc le wenge wana na ya Lumusu to memanga ngaso na okimaka so to pesa ni jour rien no yate nde na ye na pléiade ya Mbuta Masebe on a zo saluer esika na mataki na télévision liboso et teke oloba wana te non ezande ye ezaye nazaka fier na koloba ke ezaye bo poani na lobango te histoire ba changer kango te ezaye mutu asala ke ngana bima na télévision nasala 8 mois na mouvement wana na yibaki belé nazaki na ba bénédiction même ya père na ye tozaki so to comme scénario soki théâtre lekaki père na ya bana kotala au mona père na ya kiti azo bisabiso bi bozo komate artiste yeyo on a papa ya Mbuta Masebe azo boakela nga pinda ba frère zo non ça c'est un artiste d'ailleurs quand on benga Modero te no benga artiste quand on sentir nasaki 8 mois Wabel Orango président Wabel Orango abinanga yo mo te ke mfane malwa yo nazaki influencé na kana na kabwana ndeko te mopanzi ale okati nga mopanzi balakisi nga bambongo et Académie des Stars de Modero en 2003 je crois. 2003 merci. On a habité Fodé Kimbo continue. Tout le monde du côté foufou. Na tout na rara moi motuna moko Modero. Comment d'abord Modero yayo non?
si nga na kuti kombo wana Modero moto apesanga kombo wana né en 1930. Comment il est? Modeste Modero Totokani moto apesanga kombo wana nga na botami na okola na babenga nga Modero nde ba ko speaking nga ke no Modero uti na Modeste Modero dernier nzonze ine à sala c'était na mwanini na nenini nzonze ti sikona auto si ça ressemble nzonze kaka une semaine passée une semaine oui une semaine 3 4 5 jours na bité on c'est pas par qui zaki na financier na Bellevue TV je crois Bellevue TV azaka collègue na bino ouais azaka collègue na biso mais sikoyo na bato nyonso tu bobanda na bango wana ba major banani nyonso tu il paraîtrait que batia au moins quoi bato to banda na bango pa ba major bato to oyo bana ko produit net ba produit o bana produit bino c'est-à-dire na ebigra net ba major zolo banani ba major c'est-à-dire o msusu wana ni ba Alpha Bokole ba SCP la SCP la TV ba onyo surtout wana onde ba benga ko soudain non Alpha Bokole d'abord à Masalangai il y a plus qu'un frère il y a plus qu'un frère Major Bissadi dit nazo saluer patron na habité so za kanda nanga ça qui na habité so za na kanda na habité so za na kanda nanga parce que jour mora benganga brusquement Modero na telle place il faut comment on a pour régler situation oyo place ngabe na za ki na monga fula mais moi na koma ezalaki te bo alongwa na mwa kanda alongwa na mwa kanda na habité soki akangela nga kanda. Mais place ya zali so yebi ke ba compter 3 meilleurs acteurs ya Congo. Ya banzonzinge. So na za 3e eza Kanai. Faut premier, deuxième, faut na ça boy. So na komi 3e bato bali ngate. Tozo kenekara na vérité. Toke kara na bien mati. Na ebisio Modero ba comparer na ba Gourou, na ba Facebook. Na ba Nigeria ba compara Modero oyi bato basaki ba comparaison pour ani ba comédie bazé belé pour ba comparer Modero na bato wana ba santaki Modero a joué comme mobali ya Kalunga sans se déguiser Modero a joué comme mwana ya Kalunga allez-y comprendre Modero a joué comme camarade ya vie de loin et Modero a joué comme mwana ya vie de loin sans à se déguiser et ba petit na ngai bango moko so to jouer bango ba so moko na OK pana bango bisi bi ngabi na Modero ali aneka ba fufu ba biso tika wana c'est un lion sur scène oyo mbuta masebe papa oyo alo barake nazara fier na yo donc so na tio na scène ngai so na yé na scène na yo na bandiko par la grâce de Dieu na kokate luko na saleza mabe na bandina ko bongisa ngonano te partout na moto sa boy so ki pesa kitoko na tiki yango bongo na jouer donc mabe na biso ba congolais so moto azoloba o yaza bat ba mo lobo aza vantar azoko mikumisa o lo nga na détestera na vie na ngai ezali orgueil mais bato balobi na bango kutu pona bonté bato nde balobi parmi les 3 ndenge lobi wana Modero Botoche aza premier artiste et c'est Pelissa nazo saluer Nana Takaza toto zana isiko toto changer ko to ba formule na Kinshasa to zangini na Kinshasa to changer ba formule ye moko nde mutatiki ba chaîne ya YouTube linga changer ba formule moni biso ba filmer na biso to sepela kaka ba communauté congolaise zotala quand on projet ngana auto sa film moko féliciter mindele na équipe technique preneur de son et les réalisateurs caméraman mindele et film wana et maki premier na festival ya cinéma na Burkina Faso et maki premier na Suisse na festival ya cinéma et film wana mundela sala ka publicité nde na Modero film wana
caché ba proposer ngai na producteur na mozaki sénégalais mususu réalisateur congolais o azaki tout autour à Mindele wana babi ah bo pesa mbongo bango bazwa kuta autant ozolanda ti tant ba komisi na autant o ya biso ba congolais tozwaka na sali fier na bino tourner te d'ailleurs kuto nazo tika molimo ne vanda na kimia Michel a dit lui a benga ngai a proposé un mbongo mona que ça la mission donc je suis désolé na tourner te réalisateur français wana aya awa j'ai des témoins eux ils ba na répétition pour jouer on a na répétition ba yebina ba akoti car abi na ngai na futo mbongo to yokanaki avant na o Michel a dit lui a opesa o donc par la grâce de Dieu et puis casting na ezaki wapi na ina ba Elbaz ba professeur aina ba na ina nazal la seule personne au monde la bima qui na liboko na pendant auto ça la casting monde la bima nga binanga non na bioma penzo to ebani son a joué na scène il faut y ba kina na modero son a joué na sobe na scène il faut ba kina to na modero oza lokola lion mona kata zamba linga ropola talinga otika batras dans ce moutaillé faut sentir que linzaka modéré soit quelqu'un angolo tamia bimakila tika na benga o magicien oui pour magambo lobi bon magambo lobi ya magambo ngana ya ngona scène ona ibisaka bango na osanga blague te na komaka lion penza ndengo lobi wana na komaka bena lion ko sa jeté na bi une fois na joana sai na petit mon JP ya ina ba ça décoraka oui binde ça jouaka petit on n'a pas décoré alo ba tonalité ba yombe à l'époque là ba 22 zingoy ba vie dan dia ovanga ba via RTNC pendant ba cha biso na scène réalisation na bango ba ici ça na petit on a JP ouais c'est déguisaki alo ba tonalité ba yombe ba ici boko maté bo bengaki yaya mais ngana c'est déguisé te ça robinanga quelle incarnation donc na koma bina lion j'étais oui bien tiolo baboy et salanga moi ja et salanga bien et salanga moi comme on a modéré tout le monde en TV te bien aller à foufou mais malobo ozo bimisa na ba place ozo betela biso na ba titre wana donc ce qui montre que na Congo batala kaka mutu kaso azo sekisa me babi oyo azo zoate oyo aza munene te na miso abatu mususu tango koma ba libanda obi ke ba festival na Suisse hein? Suisse obi film en bima ke autant Burkina Faso bablo kona nyonso tango ebima modero tango ebima au vanda pourquoi pas ya kolobela rango po batu pe baye ba parce que tu parles pas c'est vrai bato bazaka pembe nanga bayebisa nga liloba oyo ke je suis négligent yango bato mususu ba comprendre nga te ba mona ka ke muto alia ba fufu ndingo utolo ba tout à l'heure batebele baloba bongo je sais que petit nanga Dacosta yebisa nga lobi nanga vieux salut aussi Dacosta très intelligent Dacosta yebisa nga bi vieux na commence à jouer dans na chaoka et l'omba yebisanga que pour na yeba meilleur comédie za sans souci na modéro nga loba ah vieux l'air ba fufu wana yete na mona yo na scène vieux au lia siko ya ba fufu te au jouer responsable vieux na ganga na koma kisiko na bitidi ya koluka ko tala yo nengo jouer te me ko kota na katikati ya mutu na yo aminanga vieux wa génie Dacosta aminanga vieux azolo banona ba expression ko abi vieux osa génie siko yako tomber siko na yebis na sala na zako jouer mosali na nzambe na lo parce que psaume 23 na lo bango na mutu éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans des verts pâturages je me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je crois que mal car tu es avec moi ta houlette ton bateau me rassure tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires tu induis ma tête et ma coupe déborde oui les bonheurs la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours mais tu as telinga bo abinanga vieux wa génie ouais oza génie. Ok,
Nani to ça le lo mon bolo quoi to ça na théâtre les le roi tournage pour mon les autres dérange ko yambat. To ça on ka le roi to ça na théâtre. Wana nga pe na profiter na boka Greta Mandongo acoustique 10 match les Matika Songo bijou afua mateso afua bijou mateso na pêche mbote bébé robola qui c'est la femme du quelqu'un. Je te salue batumsu to boka binote. Nalingi avant Freddy avant to changer dans moi sujet et puis to zonga siko pour awa toza na vérité des urnes pour la vérité des urnes to iba na vérité des urnes na yo nano pourquoi modéro ozo kende trop bêtises ozo respecter ba parenté bana oui bien que bana nde batala ko plus mais ozo laksa bango trop de bêtises pour to clore dossier. Non, c'est un bolimbis na fanatique oyo landaka ngai o pas reprocher ngai mais moni Congolais azakanda ndenge Kofi Ayemba Congolais aza méchant nasaki te non banda bêtise te non nasalaki défi moko na bina tika loba makambo na tona lobaka 34 personnes ba bisinga koloba te plus de 5000 ba bisinga lobaka mais ba cha carrière na trouble au moins batu musuba ko mo zapenga batu musuba otala ngai na ba position te or nga za artiste oyo batu mutako zapete par la grâce de Dieu na bimisa ba Gesho ba Orgazi ba Masirika ba Batista ba Doudou Soupou ba mayonnaise ba Kanto donc ba zo idéologie modéro il y a ba bêtise est-ce que maman ba bêtise c'est ça eza nini ya on a ba siko bêtise c'est ça so modéro lo bike na rochao misapi na misu bon ba doit ba bata on a bana bango yoka o modéro lo bi j'ai vu Difuni so mo na tuni yebisa mo ni bata maboma zomi mitakala esa ini basi baye bat bandaki nanda ko zela ba benga na telefone po ba sanga ke batango basi baye na tuna question ni basi baye soki mona tuni yebisa ke batu bana ko zela ye azo atuni soki batango basi bakomi na yebi ezali nganga ya batu o balinga ba étouffer modéro babumaka mwinda ya mpulu na mupepete na yebisa ka bango mettre fois que ngapenda naza o nzamba lobaki na Abraham so simbiye osimbi yalukwa ochenza même sapinaliso netinga lingi fodé kimbe langage asika o non batu bazuti o ezo ya déjà biso to meka na biso ngo déjà mawa bakosi banani bakosi bato bakosaka te bakosi banani bakosi bato bakosaka te lobango bien bakosi banani lobango na bakosi banani te lobango na ndenge nanu ya maloba ya koyemba te bakosi banani bon tonalité peut-être tonalité bakosi banani ozomona teke note na ndenge na lobi na ndenge na yemba tonalité na soki nzamba songa na kokoka bakosi banani nazaka na bakosi nazaka na ye discours ke non na ndenge mususu nazaka na bakosi banani na bakosi banani ezaka na temps c'est le temps oyo ezolobenanga de yolingi na temps na yo alors bakosi banani yo kaka bêtise ozomona teke note bien omoni teke ozobebisa bana o bazotalango je ne crois pas que bana bazotalango ba comprendre les amis mikolo nde faut ba expliquer bana ki azoloba bakosi banani donc ils ont esquivé qui ils ont esquivé les gens qu'on n'esquive pas ah mais comment toto le kawa na place mususu yelo muso asika ah muni yo nde mtolinga ngana lobango po ko sala kuna ke yo bango ne mbalo bakeno nya una bango mabe
c'est normal ouais eza bêtise te comment olobi nia ou na bango mabe nia ou na bango mabe c'est bon oyo eza bêtise te nia ou na bango za mabe bah oui voilà ouais eza bêtise te ayoke bandeli nini papa nia ou na bango mabe normal place wana longolio mais ba bêtise na yo etalika yo quelque part ozobima papa mabe po ozoloba ba bêtise sans pudeur sans koyeba mais non qui ndenge otangi verset bible na Psaume 23 ndenge otangi mobimba bandeti suka parce que mabe ka ndeza po ozo donc loba bêtise mo basangani balinga baloba ke modiro alobaka la bêtise utango na bana moni bana wana o batalaka ngo bayebi makambo na lobaka te. C'est vrai. Je sais comment que bateau to fonctionnera na bango ba fanatique na biso musu batala rabiso au moins les mususu momina linga yo yo po yebiye peut-être que ayinyo dans les vides. Oyina momina yoti. Ayinyo dans les vides comment ça elo ba propagande moko ya mabe. Pour étouffer carrière na yo. OK, c'est pas bien bandeko basala bongo vraiment. Ngalo ba bêtise et puis mikolo so botalinga bien na lo balanga ngo pe susté bato musu pe ba mo déclarer papa biso to linga ko na costume te po mikolo na la taka costume na ba film pour modérer artiste polyvalent na jouer avocat na jouer sango na to jouer sango na nzonzi moko un mois passé et to côté pas ya ndeko Maria Losako talango kaka oka elengi nango c'est biso moi guna ngo ka ya tonalité non so talango binda osepela binaki omona bina abe makamba abe makamba bungi binda moni incarnation ebongaka na costume balani lokwa naza na tenue oyo pona bimise penza makasi ezama mobulu eza teke na osa comédie oyo eza na zone ngana la kiso sango za kati na nzoto nanga il faut naza pe na costume sango. Merci beaucoup. Ok, Zara Modero Otokani. Totokani. Totokani na tokena na ki japonais to nikiba mtaro ya bango pa kanto maître moroboye banini. Eza mabele ya batu na Kimbala. Totokani. Mabele ya batu. Donc Modero za mabele ya batu, mabele ya ngani. Voilà. Ok. Voilà, ce Tobito Vanda, Totuna, l'inspiration, ça vient comment de Modero? Inspiration, parce que vous avez l'ogomosa inné. On s'inspire à la nature, tout s'inspire à la Vandi Boye, Msou Badi, Msou Monananda, quoi, c'est qui sur Msou Boye. Pour Natala, Pibi Spot, Mo, Bobo Sala, il y a. Je pense que c'est ça, il y a un Bossardine, Tonini, et Sobazota, et Videlasotang, et l'Olibogo na cuisine. Première boule, deuxième bouton à checker. Pour l'information, le scénario belé na ça na ba publicité ils ont écrit par Modero. Oui, ils ont écrit. Ça a bien ici quelque chose. Yé moko tanga abenga ngai que non tata yaka mais normalement beaucoup kindité faut poser la ngai si ko yemo ko tanga abengaka ngai na ba yetanga benganga na ba publicité na ye faut betana tama maboko quoi faut betana maboko il est le cas quand biso to comprendre quoi donc à l'émission mais à côté la scène question mais quelle place mususu na bino batu botala bo comprendre te yango makamna to tuna inspiration moni yango et ya kasibitima sur scène ye motanga benganga tanga benga aza makasi na publicité et puis tanga benganga akoma elote tout komika sur place bon il faut tout ça là bateau pour tout ça on neni tout ça le monde tout ça là té tout ça ngisi makamba idée to créer ba place sous na kendaka ezanga moko ndem na komi scénario ngo du début à la fin de tuni na ngai voilà musuni na ngai neti suni na ngai publicité à sardine tout ça là qui donc par la grâce de Dieu na baka toujours que ça les sunga nzambe soit botoli grâce na ye na zongi penza zéro
Merci, on va chiter bientôt, mais avant de chiter, to kendena on peut susuna lisolo oyo eza ya mawa, eza ya pasi na motema. Mundweri, président Mundweri, il est malade, sérieusement malade. Qu'est-ce qui se passe juste dans Mundweri? Malade ya kindeni. Abeli normal et mimi kuna to azalaika boye kao subitement Tony. Mundweri, lelo eza lundi, samedi, dimanche, on dirait vendredi, jeudi, entre jeudi et vendredi, azaki na tournage, et pas major, tournage aux Zoloba. Et vendredi, à piqué crise, bamemi na ba chinois. Samedi, c'est aggravé. À sali paralysé kuna na hôpital ba chinois, ba transfert yé na Ngalema. Na Ngalema za na urgence. Sikoyo par la grâce de Dieu, situation eza ko stabiliser malembe mais mutazo mona été minganga eza nzambe oyo azana liloba ya moko na via batu nyonso eza ka nzambe. Yango moni nga makambo esala nga pasi surtout soto comme na point oyo nga pele na salango nena lobaki ba fanatique na yebo sunga biso mawa omona toza na association, l'association vit que na cotisation, artiste ya mboka na biso azana culture ya cotisation te, artiste ya mboka na biso lobani nga na za artiste tozo luka batu ba kabila ye non okoza la pe artiste ba dilu du monde ba zaki ba artiste ba sa na ba banque biso artiste comédien amuno kwa pamba azaka na lofundo na ba exercice nyonso na ba devoir na volonté aux sala et surtout aux interpeller vraiment interpellation na batu nyonso sur WhatsApp na ba appel au ba nefisk 5 nefisk mais depuis bandaki na moni muta répondre te na ebisio ndeko na ngai Kasongo eza pasi muta oyeba te ke toza batu lelo kozala ya ngai même na ba groupe na biso tozalaka mutabeli ba otala eta longwe mais otu na yeboye akodzaka te emotivaka te ba otala yo emotivaka te mosengo cardinal abengisa cathédrale na biso na Notre-Dame avant tika poste na ye ya cardinal atuni biso bo vivaka ndenge nini pour dire musala na binongo ezana eloko te or boza batambongo l'art eza richesse moko o nzamba peso likabo nzambe to expliquer ya leli abi me pona nga na moni bobetaka ba porte te bo banda kosala cotisation bino artiste moko monene ya mboka na biso musicien telema lobike nde moni biso bo tozaka na malart te me o nga na bike artiste wana zana la parce que mosengo pe atuni ya lobi tango lobi bongo lingi nini nga mosengo na pesa bino or nga na zwaka nde na mabonza oyo utaka epa na bino Sony toza na culture ya cotisation te il faut to koma na culture wana tala soki tozaki na mbongo na caisse tonga to beta porte pa nani tonga to beta porte pa mutu te tonga to sunga ndeko na biso moko yo moko lobi chance oza na kati ya bakupe ozoyoka ndeni nazobunda ke mwa lisungi na zwa mais so na yebi soki tisi kona na $15. Merci na Ilombe oyo alekaki asalaki wana merci na président Alain Kaembe pe na ba mususu na yebite mais basali merci na bango mais danaka na $15. $15, il nous a pas même en poule na niveau malade au président Mundweri Azobel. En tout cas, moi je demanderais ceci, tous à la cœur ouvert. Et surtout, ba fanatique boyebi déjà rythme Congo, ya congolais nga utoloba. Kasongo. Ouais. Na katolimbisa nga moke. Naza directeur financier ya association nationale ya théâtre populaire et cinéma ya Congo. Na mukuse. Nto naza na un kana keste.
na mukuse pour nego le besoin financier, il y a association tout on a 14 NTPC. Voilà. Pour battre comprendre. NTPC. Nazana na bon ngamna na otika ko retirer mbongo naza signature za ngana masumu ngamna na ko tia mbongo. Toi na infranté. Mais soki kaka o mutu mo théâtre manqué mutu ali bo mo sela ngo ba réunion zela pardon bo mo sela ngo ba réunion o ya modo moni mwana mo ga mankainga mo na kuna moni yango nde ka eza très nécessaire bolingi ba manqué bino te mbongo na kese bozo chatter. Désolé mais o ngana yebi biso toza ba éducateur à masse en dehors ya comédie toza ba responsable na tenir avec responsabilité au koki ko manquer mkolote quand même na télévision ou lo ba vie privée na ye yango mona eto telemaki bongo po motami balé à salate na eza langage moko présent masumu ayebisa nga lobi nanga yo makamune sala kana en plaire pourquoi donc eza présent masumu so na moni cotisation donc masumu bisinga bi yo fosenga po yonde et Simba donc ils ont Nzambe na ils ont Nzambe Fadia Kimbe non kaka na to betana au moins c'était mukiana parce que tozo mona bino maman Olive nenga benga bino bozo kende par-ci par-là azo s'occuper na bino et tout mais bino moko organisation et ça tenait bozo lo bana bozo kufa toujours pauvre na ndenge bobeti beti ba porte et pas bande comme mususu olobi ke non bozaka na $15 sikoyo évaluation ya maladie ya président Vicky Mundweri ils d'abord crise en il y a tension il y a nini si il y a tension par raisonnement te vieux yo mo ba viba otala makambo belé musuza kutia oloba awa na télévision te ils ont un raisonnement, pas tension, crise d'attention, et BTV paralysé. Donc, Nzambe kaka, pour biso toza pour bavio na baza. Mutu moko bolem so azobi biso réponse que nga cotisation ni na pesa nga na vivre pour ka vie na te. Tout ça la boye. Au début, biso to lo bara pour tout poser au ba question parce que tout na biso déjà en souka au ta la caméra au ezoleka presque partout et puis na MK TV na Force TV 243 donc na ba télévision qui ça qui l'artiste télévision et puis na Donja TV bazwa message fort au yo ko lancer à propos ya président Vicky Mundweri tenons nous la main dans la main tout les mabiso artiste nautaki ko na be mama e waso batu bazaki ba yebi ndenge nini lekaki eza passif vraiment biso artiste biso batu ya lokumu toke na ba place mo bolem so comme na Western nyombo ba debele batu le baba basali au sacrifice o se présenter place mo il faut ça mulongo au salité tout ça bata valeur mais oyo tozo sala eza soni toza susu elongo la biso valeur na biso toza nango na sala appel na tous les comédiens au joana vie Mundweri to au joana été ozakaka artiste et comédien les 8 chakou ndeke ko sekate to cotiser to sauver molimo vie au leto sangsa mbongo poto mela masanga na oshwe merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Modero. Et ça livre vraiment pas si. Ben, il faut avoir battu pour nous. Et puis, il y a des personnes qui sont dans le groupe. Naba homme sous baza libanda. Tant que artiste, comédien, artiste, quelque chose à libanda. Amérique, Paris, France, il y a un mot. Très bien. Partout. Limera modèle za lokwa limera bandumba ata solo be lukango wapi ata mona botami lelo akoyebisa kopesa limera na ye
Voilà. Ouais, 00243 89 033 98 55. 00243 89 033 98 55. 55 ya Willy Moucheni, code mondial. Tebi que aux rappé mécène, ya biso ba David Lutete Gaucho. Tebi ko tika rappé ba artiste était, vous a rana biso partout quoi. Donc na rosenga bato nyonso ba yoki message alobi eloko moko eza très important mpe na makambo alobi abito sangisa mbongo te poto kutana na oshwe toyebi place tokutana na raso toutsoka bola touti kotika nzota mowei bamusu mpe bakendaka mpe kotika nzota mowei tasuki na ye kaka azobenga ya ndeni nga naja na oshwe yo mpe mokoto kozala lelo na oshwe okoyeba te oyeba te donc yango wana ya mode tokomi tozokende na biso na suka me fodinga lingi tosala eloko moko boye na ndenge normal aza artiste comédien il faut l'accepter ba œuvre na ye yo posa artiste comédien na yebi bien ngai pe na sakana na ngaka pe wana mwa muke ngana leki te omoni Fredi Akimbe nazoyeba te obabi kobota mwana eza kobota motema te moni na bota mode oyo kopezanga personnage te meni personnage pe senga ta bato baotala filme boy bamona keno mudiro mona ya Mati ata yo moko Fredi tandis que Mati c'est que eza bon tout chango eza gag Mati dalo balayo Mati Kasongo dalo balayo vie mora na kona biso ebi viangot ali bandi bo adama moi babadi fort boy e via na pesa nga colère vie ona ebiki jour wana na koti malewa na zena gamokate robon tara na zena ba esprit de mort wala nogo na diembela kuna sima gamokate na côté la big mère wana ba 500 achaka moi 4 boules moi Thompson à 500 moi Ndunda 500 na dami kitoko siko tunanga nini bibike viana ko kota na kotibo viana kanga tous les badi na dami ndeni ya na bisa yo viana Mati tika nga mona répondre pour tonga nga mona présent ozalaki tonga nga na présent non nana ngai biteke badi za cop na ngai nde bango bakena osala bakata na bango na babar bakangi masanga nga so nakangi babadi na restaurant mabeza wapi esopanga neti na nini nana momi te esopanga na nini momi aboya yo na makambo na momi atuna ye na ngai asala na mutu moko nazaki na choix te ye na fufu nazaki na choix te parce que mais comment mais lelo awa ya kenda salanga bien dépense comme moins non ma bezali quoi ai bato bakomprendre te makambo eleka mais ngasi kona ina sa sikelomo ngai nga nasa eloko moko boye ya biso eleki on va chiter ngasi kona ina sa eloko moko boye nyanga nayebisa o ete avant wana ye tozosisa baza artiste comédien sikonga na ina senga soki nabengi président Masebe na mi awa ekoblesse o ok zela Mbuta Masebe zawisa yaka bakokata yo balusa kamera Mbuta Masebe azolo bazana balusa yo wana azobatama alobi azana coupe yaka tobengi yo bino bato bolobaka o modero na Mbuta Masebe balobaka na te sikoyo bokanisaka tokosa wi balobanaka te modero yeyo toza na yawa Mbuta Masebe ye wana azoboya koya kopesa bo tokende kuna wi tokeyimba moko po tosilisa rankine oyo ezosila lelo tobe bino vérité de signe eza vérité de signe bon bango oyo oyo basololaka te totala d'abord zela nanu totala naso mbote nanu te makambo nanu kutu ya osolola te awa aza papa nde na otoyebi biso kino eza nde ye takreya yo oyo eza le commencement alors soki tozosolola ngai na ye te naozala na bilakeli mabe donc awa naza na obligation ya kongunzamaka ti mokolo ekufa mokili ekufa ngunzama nanu
Donc papa bino boza batabarankini nga na pemi na couper na nga bolika ka bolekisa nga na TV nga non Tellement ba mususu to bazonga na tiki musura pale ya mo minene na tamboli na nyoso na lobby est-ce que nga posana ngezaki nini papa na mwana toyepa ba comédien to lobby si to lobby mamba président Mondweri ndenga zali papa zo reconnaître et moi na zo reconnaître na début déjà bande ko ndenga siko na lingi bo pesa biso mo featuring moko boy ka siko bat ba otala donc papa wana ba moni na biso te ba ko ba moni na biso ba ko moni na biso featuring ngo za na biso ko toza ba responsable il faut incarner rôle te to incarner ngo te na la comprendre mais na bien bino so bokuta na ba musicien na nzela bo betsa ba musique to concert tout ça va rappeler wapi bon na 0 seconde émission mais dozo continuer comment compter les 5 minutes soko kuta na trésor pour tout na venir puis ba la chabi oui biso comprendre na biso c'est-à-dire modéro makamaloba ekuna ke no tête merci koyo bonjour hein? Ok malgré modéro apesi papa mbotete afuka mikara et ça li bien hein linka ranking na ça ine linka ranking tika bango basama babongisi déjà babongisi te babebana te babebana te et puis bakobebana raté ndenge papa lobby et surtout na kana ngai ngalo la monika tulanga nini faire répéter na inde toi le roi de la forêt na la zamba mais ce que ya bango sikoyo papa la moi ne sika moko jaja donc ndenge za wana na lobaka ngo ba respect na ye penza ebele histoire ba changer raté donc mais où mène na banomi balo na blande ni pas combien blandi mo sinanga ite na lobi boy blande ni mwasi ya bo na kati mais kasi mutu nyonso to net nga boy na bogos yo bogos jo no pas à bogos ye pas à bogos maman présidente na biso tanenga zongenga donc osa mdala basuki milaya wa président mwanu makambo ya ngai na lobango na lobango merci. On arrive à la fin de cette émission. C'était là président Modero. Président Modero. La répétition préfina. Az artiste a évolué à indépendant. Indépendante. Comme na Congo. Frère Nabiso Herman Kassongo Kaskas. Ok. Nabalimbondo. Président Toko Minasuka. Fait la longueté. Ok. T'es à longue, tout ça, soupçon. Tout ça, soupçon. Soupçon. Tout ça, soupe où il y a son. Donc, ici, en tout cas, au yoga solo. Vansa Bastaf Nayo. Basi Baké déjà, Bamso Bazali Banda. Yondo, Venanga Bobo Bokole, Mokondi Alpha Bokole, Losako Mokondi Alpha Bokole, Bambo Tebele, Napi Pozenga Mbongo, Shikipe Totokani, Fuma Bilele, véritable Fuma Bilele, Nakacha Paris, Nakata Belgique plutôt, Nakata Belgique, Shikipe Totokani, Bambo Tebele, na. Chez la Kabengele Ngabe Jean-Jacques Ngabe Alexis Madouale Willy Menyamasa Ngai Bambo Tebele na Pampidou Masilo Abe Beningi Andu Shodo Vena Ngai Sampengo Mel savant de la RDC Vena Nga Zakari Baba sur le commencement Bambo Tebele Arnaud Djemba, États-Unis, Nombote, Molière Béranger, Brazzaville, Kinshasa, Paris, je te salue. Frédéric Na salué Mama ni Mama,
Mama Olive Lembe, Mama ni Mama, et la première dame et à Congo, Mama Denise, Lina Mouvaro, et puis Bambote Belé na bakonzi ya groupe nangai Empereur Chuke Lomboto Maman présidente Blandine Mafuta Rosie Milambo Dea Pamphile Balubi centre ya intelligence donc Bambote Belé na caresse à Dembilika Kezarien Blandine Maman présidente Joe Nae azapeka net biso donc ngana bogos ya da bogos ya bogos Joe ne pe bogos Lomboto pe bogos donc chuke yo c'est peine oh babi ba garçon yo sotoza ba bogos tango balobaki basi baki biso to biko na biso ba bogos na mbali na ye tande bokomisi Maman présidente groupe nangai ilo lina olelezana ngolela nini to fente na biso OK, merci beaucoup on est aquí avec Modero mais bon on a eu par surprise Moutama CB alega IPA donc émission ya vérité des urnes et zarane boye ça dit biso za bata ba vérité il faut que na blog za réel il faut que na blog on surtout merci na Papi Kaba qui recoule boss ya wuli mouchen con mondial Edi Akimbe, Madame Nanga Kovo Akimbe, Ange de la Lumière, et Picho Pacha Sotal Congo na Norvège. Nana Nisusu na Bossani. Merimbate. Merimbate. Bana pene boya kotala. Merimbate. Voilà Souka. Donc voilà. Akimbe pardon vato kata libanga mo no linga na boka mekomba mutango zo yate. Ana posa ba boka kai. Mais ce que non mo na kombo nete. Lomboto na Mama pesa kamba makombo nani Gabi Mayas ah okay na boaki ngape na boaki te Matika songo kasongo matika songo bon Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.